Mbote na bino nyonso bana Congo, mbote na bino epai nyonso to bozwami na pokwa ya lelo. Ngai ya Munyama na ye liboso na bino lelo mpona kolobela bino mwa moke na oyo etali Pasteur Mukuna. Na oyo etali Pasteur Mukuna na ye mpenza koloba mpona namoni ba audio etamboli partout, donc batindetindeli nga ba audio partager oyo azwi yango apartager apesa bato atindela mpe moninga boyoka bopartager. Pasteur Mukuna aza na insécurité. Pasteur Mukuna aza na insécurité na wapi? Pasteur Mukuna aza na insécurité, aza na prison. Naye koyoka ke Pasteur Mukuna aza na prison, aza na insécurité. Yango na mituni. Pasteur Mukuna aza na prison, aza na insécurité. Insécurité ya ndenge nini oyo Pasteur Mukuna aza nango pasi nga nayebi ke prison eza esika moko eza esika moko eza na sécurité makasi na prison. Naye komona ke non Pasteur Mukuna aza na prison. Pasteur Mukuna azali pe chrétien, azali né de nouveau, azali oyo andima Seigneur lokola mokonzi pour mobikisi na ye, donc azakati na ye parce que Seigneur alobi ki il faut ce qu'on dit lokola mokonzi pour mobikisi akozala na yo tout le temps. Donc Pasteur Mukuna ndenge aza na Jésus Christ na kati na ye, atambolaka na ye, aliaka na ye, amelaka na ye, partout makambo nyonso akenda kosala Jésus Christ azalaka na ye. Ata na likambo bafundi yo aviole mwasi, donc Pasteur Mukuna aviolaki, soki pa aviolaki te mais ntango asalaki action wana Jésus Christ azalaki kati na ye, donc azalaki komona ye. Jésus Christ azalaki partout na ye parce que ye atikaka bana na ye te, atikaka ba oyo bandimeli ye te, azalaka partout. Bokoma parce que ye azali sécurité, parce que balobaka ke Seigneur ye ndenge Pasteur Mukuna pe ateyaka yebi yango pe yo po oteyaka yango, oteyaka ke soki oza na Jésus oza na sécurité totale. Yango nga mpe nazoyebisa yo Pasteur Mukuna oza na sécurité totale. Nyonso ozalaki kosala, nyonso ozalaki kosala, soki ezalaki viol, mais viol wana Jésus azalaki na kati, azalaki pe. Soki ezalaki viol pe te, donc kuna pe tokokota te, donc eza pe likambo kokondane te, eza nature. Mais nga problème nde nazoloba ya insécurité na yo oyo ozoloba. Oza na insécurité te. Oza na insécurité te, ozobanga nini? O lelo na désert, na lalite, bato bayaki po bapousse porte, boye na boye po na fungola, nazobanga. Ozobanga nini Pasteur? Kobanga te, yo oza na Jésus na kati na yo. Derrière boya bino mibale na kati. Ya aza na yo, koma akotika yo sikoyo na insécurité, ya aza kati na yo. So bokufa bino mbali. Donc Jésus Christ aza na kati na yo. Yo bangani, oza na désécurité Pasteur. Oza na désécurité. Sécurité moko ya prison. Parce que prison eza place moko eza na insécurité, eza na sécurité totale. Sécurité ya mibale ezali armée céleste. Oyo bolobaki Seigneur aza na armée céleste, yango armée wana ekengelaka biso, donc tema ye na yo boza na prison, armée na ye peza wana na yo. Armée na ye peza na yo. Mais sikoyo yo okobanga nini? Okobanga nini Pasteur Mukuna? Okobanga nini? Parce que yo na Seigneur boza esika moko. Ou à côté bien, vous en avez des sécurités.
bazokosécurize yo oza na deux obanga nini paster mokuna oteyaka bato awa seigneur aza sécurité na biso bato nyonso bakoma seigneur kaka ye mobateli ye moto abatelaka biso ye moto asalaka sécurité na ngai tu na français ede ezala bien sécurité na ngai na famille na ngai ezalaka seigneur yo moto oteyaka mais lelo seigneur yango azala so bayebisi bino ke seigneur yango ayokaka ne te boyokaka mpe te bondimaka te seigneur ayokaka te soki yo lelo ozolobaki oza na insécurité c'est que seigneur wana aexistaka te seigneur wana aza te paster mokuna seigneur wana aza te sikoyo ozosenga sikoyo sécurité ya bato mokili bino kaka bolobaka sécurité ya bato mokili esalaka eloko te esalaka eloko te moto oyo abatelaka malamu ezali seigneur mpo bao nyonso bakufa banleva bango baza na bango na seigneur te mais yo oza na seigneur koma okobanga ntango mosusu eza seigneur moto atindi bato baya kozwa yo soki bato wana mpo baya kozwa yo bien sikoyo bato wana baye kozwa yo mpo baboma yo mais eza bien eza porte ya bien ya porte ya komona seigneur parce que seigneur alobaki ke nakei nakoya kozwa bino moko yango wana ti moko yango wana sikoyo soki ye atindi bato na ye mpo baya kozwa yo yango wana atindi bango baya kozwa yo obanga nini so okufa eza porte ya bien ya omona seigneur paster mokuna oza na sécurité totale tika kokosa biso oza na sécurité oluka sécurité bato mokili bakosala nini soki seigneur ye moko oyo aza kati na yo akoki te azokoka kodefendre yo wana te siko ozali sikoyo oluka biso bato ya libanda tosani tokosala ni bato ya libanda oyo oteyaka bango mateya yo opesa bango ke seigneur eza sécurité moto ya mokili te akoki kogarde yo te akoki kosécurize yo te bango mpe bato yango mpe oavegla bango na ndenge wana na mateya wana sikoyo ozoluka sécurité na bato oyo baza libanda baosala nini paster mokuna en tout cas paster eloko nayelaki yo nde yango wana nayebi soki oza na sécurité tika biso kimia oza na sécurité matondo ingeta